bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez, c'est vraiment votre humble serviteur qui a eu, quand vous remarquez, les lots, na zabongo na kati ya commune ya Banda, esika nini oyo, basi ya bacomédien oyo bafaki bafemme belle oyo bayaki kosangana balelaka na bango bapelika na bango epai ya biso bana kote oyo tolanda bango sur place na minute oyo bongo ezaki makambo ekomelaki bango mama moko ya ve azalaka na poto pensaki na bango alobi te lokola nga mpe naza ve nakanisa bango mpe na décembre oyo natinda bango mwa bakoli na bango enfin baprofite kosepela nango na bafete oyo nde bakoli wana ekomaki mpongo na maboko ya ndeko na biso kokete oyo bino nyonso boyebi partout na monde asaka mpe théâtre akoma koza mpe baémission mais azwaki koli wana aescrokaki yango bamama quand on parle de l'escroquerie eza déjà acte oyo asali donc c'est-à-dire batindaki biloko na décembre leo toza février toyoki na fin ya février bamama batikala kobénéficie te na babiloko wana nde c'est la raison pour laquelle oyo bamama basanganaki mokolo ya lelo mpo baya koplaide ka na bango na bino oyo bozolanda bango partout dans le monde yango wana nalingi olena lobaloba mingi bolanda boyoka oyo eza posa ya bamama mokolo ya lelo en fait tokozonga mpo to clôturer émission ya sa mokolo ya lelo avant de commencer laissez-moi remercier bao basoutenanga na kosali bongo te Anna Stella madame Fraisier madame azalaka moko donc Anna Stella madame Fraisier first lady Marianne Badimu balin de la presse obi en direct au Maroc wana bambote na bino yango oyo nyonso bao bozolanda bosabone na chaîne na biso Ave Maria télévision mpo botikalaka jamais kozala desi donc bosabone mon vie Louison Mbata na kati ya South Africa second shop donc bosabone ebele sans plus tarder suivez les images on se retrouve juste après ciao tombola ezali bangwandu awa to bamosha ezali totali nani awa mpe biloko oyo batika biso ezota masima eza na mokele donc eza ngo problème te nga nana wana komokoke te ayebi pourkui asali yango aza na raison na ye nana problème na ye masima aza bon koza na bato ebele ntango so asalaki likambo nde batengelaki bazomaka bato mosusu na nsima na ye banaba tina asala makambo mosusu ya minene. Voilà, maman Chico Pouloulou, nous profitons de ce numéro na yo, hein, la balle en continu sur le retard à Bichot, et puis pour préciser qu'on a la femme de défunt Chico Pouloulou pour qu'elle dise à la moyenne. Et puis voilà, vous allez passer votre numéro. Tu te présentes d'abord. Voilà, merci de ta part. Maman Mado, depuis cette vidéo, tu vas retenir Nini et pas Nayo par rapport à la coquette et puis au bout de ces Nini. Tu vas dans la vidéo, voilà, on dit que de ta part, on va vous de société et puis votre numéro, auto camarade, et puis dans le sous dans le moment où vous suivez, avec la piste sur le numéro là-bas. Non, c'est un numéro là, voilà. 143 85 36 53 ça est plus de ça 85 36 53 ça est 5. Maman m'a donné la dégradation. Bon, on a vidéo, ce qui est allé. Ce qui est ça parce qu'il y a une bonne ambition. Ce qui est ça là, on va toucher à la fongola. Voilà, parce que vous mettez ce qui va toucher à toucher des âmes au bimba, non, vous en avez parce que quand vous avez le émission, vous fungola, tout le temps, vous ne pas pour pas tout là. Maman a payé mon col de bureau, et Zaki a posé. Pour dire, il y a une émission, il y a beaucoup de ténèbres qui n'est pas ça, vous comprenez? J'en ai comme un poids ça. C'est pas un pourquoi il m'a poids ça. Nous ne pas ça, c'est pas des bouquets de taille comme ça. Ce qui est à bongo. Alors, conseil eza nango kaka atika koloba ebele
Preuve nini pendant le 22 décembre tokoki février tozwi biloko te abongisa na mama mokolo biloko abongisaka na mama mokolo biloko c'est simple mais na mama mokolo biloko azokana quand même okasi babengana ayeli mokolo biloko eza nango simple biso tomoni na biso yango te tomoni yango te tokanani mpe teke bakotindela biso mais lokola eyaki nzambe apambola nde ye mama azoki likanisa kotindela biso nzambe apambola ntina azovembo wana vraimen asaki likambo biso ye asisa na ye soki eza nango mpe te ezala u ezala te asisa na mama na ndenge ya bien parce que soki eza te bogardier okina mama kokete aza mwana ankini eza te tona ankini na ye te ankini eza te ye nde abongisa nde na mama basisa bien ezala to eza te asisa bien na mama wana parce que mama wana mpe aza na pasi oyo te ngai na kivevage na nga nakanisi nasunga mpe bandimanga bavelo do asisa na ye na ndenge ya bien parce que mokili on ne sait jamais je comprends yango na kaka nde na koloba. Voilà, merci. Numéro de GP5 qui est voilà. Maman, tu peux te présenter et puis le bisou. Et là, ils nous ont pensé que la maman fait. Ah, vous êtes de l'année. On dit que message pour la bande à photo dans la puce et puis un numéro de téléphone, numéro de c'est bon, on y va. Voilà. On les a guidés à papa du de l'autre côté, maman, bonjour d'abord, présentez-vous, Nanani, et puis numéro de téléphone. Pour le banni, coquette, un vous avez salué l'autre à Salamine.
empêchement de décembre, collègue na décembre, dit le mois de février. Donc, sur la rapé. Abenga kaka. Ok. Natala ba numero ko ni bebe natala na mona be numero na yete ko na bebe ina na sa maman aujourd'hui il est sorti de l'eau pour en avoir malgré vos mais il faut que ma maman aujourd'hui il est malamu parce que bino dans l'association la bino va veuve dans un responsable des maman malote et dans l'association la biso ezala sovoise on a précisé ça dans maman tete mais pour nini bakotindaka biloko epa mama tete te ekomaka envers bino mpona ngai na oloba na mokuse nde nasengaki moni bandeko na biso oyo boza libanda mboka munde bozwaka banimero na biso po kotinda mutu na mutu eza pasi soki ntango mosusu bosangani bolobi te tozotinda eloko epai ya baveli ozwi nimero ya veli kaka aosala na ye aokosa biso te bozwi na nimero ya veli moko neti mama wana tozoloba vraimen nzambe akonsole motema na ye parce que lesel consolateur ezaka nzambe nzambe abateli apesi makasi apambole ya nini ya likanisi azwaki alors mbala nsima ubie mosusu mpe lisusu mbala nsima banimero topesa apamba te botinda biloko twaki mongoka naopesa baveve wana boye na boyona otinda ata babike baveve babakabola $5 osangi otina nimero ya veve moko obengi ye nazotinda eloko boye mpona bino boyeboye otan de veve ota mosu nde nzambe kotutela motema na ye soki abi na kopesa 5 veve na kopesa 2 veve abengi nimero ya moto moko ekoma na ye ata biloko so ezali ke abengaki amonaki banimero na biso na émission soki abengaki akonfiaki ngo na veve moko tonga tokabola na pete nyonso mpe kitoko ata mwana biso de la paix aza veve te aza orpheline alingi kolia tonga tobenga ye alingi ekolaka bakutena vevino alors mbala nsima bayebaka te soki eloko batindaka kaka epai ya motu na motu ozokomprendre motu asala mpe mission nayebi ke bato wana bakaniselaka mpe bango nandimi teke mama nakaniselaki kokete te nakaniselaki mpe ye mpo kondima baresponsabilité bongo oke na agence ozwi biloko tout ça seke kokete mpo asepelaki alors nandimi teke mama nazwaki ka moumbu moko boye zwa biloko okende opeselanga baveve wana baofele bakabo ezalaki bongo te alors topekisi bino na bachroniqueur te maman matolanga kuna question moko ntango bosoli na mama oyo atindaki biloko apart biloko atindi mbongo te atindi eloko mosusu te mama ayebi biloko na ye ezalaki na kaka nde akanga te apesi biso mbongo te abi kaka biloko akanisela mpe koketi na bar na ye wana eza masolo na bango nde basololaka biso omona yazwa boye c'est comme si yazwaki te omona mosusu wana eza matozoloba te tolobi bongo nde baza na bontango opesa kokete asa publicité ye ayebisi biso kaka biloko na bino natindaki nalingaki batanga nkombo na nga te mais eloko ekamwisinga parceke namoni kokete alaki blouze oyo natiaki na koli na yo ozokomprendre yango wana kaka donc mama na biloko esukusuki nga yango wana kokete azwaki bilamba akomi koutilize yango alaki oyo ezalaki na kati ya koli na nga namoni na blouze ya valentino zela nazotinda baimage wana toza nango oyo kokete alataki blouze yango wana mama wana alobi ngamona ye biloko te mais vous avez quand même la voice ya maman ou vous sur la parce que moi ça tout c'est pas maman bon là que n'est pas maman vite fait pour tout que la biso la maman présentez-vous et puis bana poto ba vous nani moi c'est avec nani
Papa Lukuli. Numéro maintenant est 243 89 280 69 24. 243 89 280 69 24. Soki koloba na mama koketi nini oyo azwi bilamba na bino bakoli na bino baveve okokoloba nini ya kozongisa to atikala nango lokola esa déjà presque 2 mois quand même. Yesu ndenge ayoki baba masolo ngone kitule ngene kusabuse kolo bilo wana kituleka ne sote ngabiki donc kosenga na ye koketi nini asala nini koluka bino azongisa to tozozoyoka bino nyonso tu soni yebisa biso koluka nani po azokoya vers ye asiplie ye bolimbisi ete azwi bakoli aremetre na moko na bino pour que so aza koyoka soni azomaka kuta mama wana nzinzi babongisa naye so babongisi mama akoza banimero na biso epi na mama oyo akanisaki azoki likanisi ya kotikela bino koli okoyebisa nini menasiza bapambola ndenge aza veve bakanisi biso balingana veve aza babakisina bakekisi na okiti ntango bobakisi ata wana ezomonana tine eza bopesi merci maman Chiko Pouloulou de ton côté. Maman Dali Kitambala, tu as mon numéro ya téléphone. C'est un mois. Mais c'est ce que tu sais, il va la photo va liba va rejoindre. Pas au maman tout cas capable de rejoindre. Voilà, merci. Merci Nadine. Alors moi na sali fièvre obika mwana nzoto ndenge za nzoto minani na ntango azokuja kena mwana hôpital mwana ba oteko sala ye opération ndenge so mundora azite mais ye pe azite mama wana aza numéro abengaki pe ye azite toza pe na ya lisala ngomba ye pe azwaki te mais ba image na ye apesaki cameraman moko bakosangisa na biso tosalia. Donc maman par contre question moi yenga donc atindelaki baveve to Oui, il y a bâti c'est comme Maman, celui qui a zongi vers you à remettre la folie. Pour le gagner, il n'a pas la photo. Enfin, autocanissi, au bingo canissi, sous moi, oketa alobi akozongisa biloko wana na akosala émission alors bana poto bozela mokolo koketa osala émission parce que apesa biso na kati ya émission ezala teke ya sala émission nsima akoloba eloko deja la teza motoki na ye koumisa ya modele donc mama biso elelo koli na mama 57 ananata kitoko atema makasi poto eza awa poto eza awa emona na mama poto eza awa nanata bien atema makasi. Merci de l'invitation à Dino, encore une fois, tous à la malamu, et puis, tu retrouves coquette la part na effet, avec ce que votre bilo pour que, à ça, dans le manque, à vous c'est la Dino, Omoni, vous avez plusieurs personnes, vous savez, vous avez la promo, c'est pas bon, c'est vraiment, on a vraiment émission, hein, sur la même émission, allez dans le manque, à vous ça. Oui, à tes pas, maman m'a dit, non, attends, pour le oui, pour le bilo comme yoka mama loba yoka mama loba pour le bilo eza lokola babenginga na ye te balinga bayeseke nga nazwaki yango na ye te yango toyebisonofotolobake te mama ozwaki te lokola mama azwaki alobi nzwaki omoneka azwaki nazali toyekolela mpona koketi te toyekolakela ye te toyekoloba mabe na ye te toyekorépondre kitozwi biloko te donc
omoni eloko nga kutu mpona ngai na osenga na ye te malgré aza mwana mais asali déjà acte ya escroquerie mpona ngai omoni ntina totina ye vers mama tant totina vers mama atina ye biloko parce que eloko aboye biloko eye le 22 décembre depuis le 22 alors bato bakolo biloko bazwi biloko te amutu moko fopusana vers mama wana babongisa na mama wana po biso bato batindelaki tomoni yango pe te normalement bazonga vers mama wana vona bia isilescroquerie soki lelo mama na décide ke afunda ye ebi escroquerie soki alobi oui eza escroquerie déjà ozo comprendre makata aza na poto nani yebaka ser moko na poto afundaka fille moko fille wana kotaka makala makambo soki ya bambongo kaka ndika bazwakazwa bambongo bakangaka me ye aza na poto bafoka baza basambeli ye ti ozo comprendre esalemaka nango mais bino mpe eteke bato wana bino batindeli bino bomoi teke bokoporte mpe na justice mpona lokola tomonaki te mais bapesi bino bapreuve na elamba lati yango tolori po bato bayoka ke eyaki moto akoki koporte mama kokete plainte eza la personne oyo atindi donc voilà merci mama mado mpona opesaki biso opportunité ya kozala nayo encore une fois merci na bino bana poto nyonso